Paloba, quand c'est jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na suka ti no ba ne banteli pour aux en retard. Makemba lelo et ya ko s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo tunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite. Na yango salaboe, lisapi oyo kaka olembolela kasani, yango nde okosabone nango, okoti na YouTube. Omoni esika bakomi s'abonner na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya muke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV bilingi PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde penje yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imeza na kade tukanaki julemo tukanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada barobi scène ya solonde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement allez s'abonner voilà balobi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere Patience, voilà. Ouais. Oui, là, le Rodalon. Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV, c'est toujours un plaisir pour nous retrouver dans la pour que tout le monde sur la communauté notamment sur la mort il y a moi Nabiso Alexandra Kufa awa na Canada enquête salina en cours nini exactement et comme elle a qui moi Nabiso est-ce qu'ils allaient assassinat est-ce qu'ils allaient règlement des comptes ou ils allaient volontaire nous tout ana vérité nakati ya makambwana ya situation il y a pas si aux alliés que ça la biso pas si et touché pratiquement peuple africain nion ce psychazali surtout biso bat Afrique subsaharienne psychazali je dirais même à travers le monde bat lobby bat télémé pour la situation oyo et en cela je profite de l'occasion pour dire merci na communauté congolaise communauté africaine partout tout à qui mobilisé pour la situation il y a Alexandra Martine moi na biso oyo akufi bon na Canada na azaki étudiante bon na Trois-Rivières bande ko ngai soki na izongi lisusu pona ko sala moi émission moi vidéo oyo bande ko nga on en a marre na biso ba congolais on en a marre bande ko ngai tout le monde est devenu expert en criminologie tout le monde est devenu inspecteur Colombo inspecteur d'Eric les vieux tout le monde est devenu expert. Donc, bah, émission, na TikTok, na Facebook, bah, koloba, bah, n'importe quoi, koya koloba keno, bah, depuis quand on a tout na bino, bah, bozo salara bah, émission wana, oh, bozo lunga, lelo bozo pesa sous maman na ye passi, vous venez avec des fausses informations, bah, fake news, bozo na moi ebele et dire de n'importe quoi, bozo éviter que bozo pesa sous maman na passi. Depuis quand bino, beaucoup moins bah, inspecteur, beaucoup moins bah, enquêteur dans la police. Yo moto bimi yo moto tolandanga okomi expert na TikTok na Facebook na YouTube ya ko résoudre banquette yebise biso combien d'enquêtes au résoudre na mboka na biso bah est-ce que un moment donné to ko ngena no kufanda calme te que non to landa enquête ya la police bazo sala musala na bango to yeba ekosuka nenge nini tout le monde est devenu expert criminologue ngana zabou depuis bosala ba cours na bino ya criminologie na Congo combien d'enquêtes aussi bo résoudre
Pour combien monsieur expert awa na dossier Alexandra. Tout le temps on n'a pas sur les tout compatir na maman na yé na famille na yo baza na pas si bazali kolela. Baza komi tout na ba question belé bino bozo yana makambo na bino lokuta enquête sala makabo ba policier na basale bo bino yo bino montu bo na ba enquête na TikTok réponse ni bozo ki. Boye bisa biso siko enquête ezalini. Et ce c'est l'autopsie na vie na yo. Et si au comment la scène de crime moko au fait solution ah eza boye. Totika ba oyo bazali ba expert na domaine wana ba sala musala na bango. Pourquoi nous voulons tout le temps mettre notre bouche même dans les cabos de maîtriser. Et le pire encore, ba msusu ba keikutu kozwa image ya mwana ya bato une famille na moni vidéo moko une famille blanche mwana na bango akufi ya de cela 2 mois ndeko na biso moko azui photo ya mwana na bango bazana na deuil mwana bango akufa ya de cela 2 mois na bango mobile atie yango comme quoi mwana wana nde bakangi yene moto abomi mwana biso Alexandra. Vous imaginez cruauté oyo biso tozanango bandeko na ngai sont sérieux. Et le pire encore, il y a des femmes qui se lèvent pour insulter la maman d'Alexandra. Vous finga moi si abattu vous le belay c'est tout moi si moi boy ceux qui Karine Pandora mais soyez sérieux maman. Est-ce que vous avez un thème qui bon moto? Est-ce que vous avez un thème qui bon maman? N'évitez ceux qui zalaka ceux qui vous avez un problème vous avez un cerveau ba moi non. N'évitez ceux qui vous avez est-ce que n'évitez ceux qui vous ont pendant temps il y a passer la bande de l'école pour réfléchir avant pour le barama comme ça. Vous avez une douleur. Ceux qui maman ceux qui décision il y a continuer moi en autant à la Trois-Rivières. Italien. C'est parce que maman mon peut-être bah étude na Congo, peut-être moi na et aussi mbaté. Peut-être demain nous alingaki moi na sala, peut-être na Congo ça la quitté. Après faire moi en attendant na ba condition malamu a un diplomatie ça pour que le bako mamoto. Et investissement maman ça la pour moi na c'est en quoi c'est ton problème. Pati na moi na akina otanga moi na 21 ans. Obité na loi na biso na Congo, moi na comme adulte à partir de 18 ans. Il a 21 ans, donc Azaki déjà mon colo. Il a quelques responsabilités. Et maman n'a pas de l'aide. Bon, Azakotanga, Azati le là-bas, a Batangate. Il y a au moins Azaki Otanga, Azaki une classe. Azaki étudiante active. Puis tu te permets, il y a au fin de maman Batou, Koloba. Mais franchement, est-ce que vous en avez mais tout n'a bien salarié bien? Et je me pose la question, les gens qui restent devant leur téléphone, tablette ou ordinateur à suivre ces genres de personnes, et là on est beaucoup de gens qui et vraiment beaucoup de ça peut vedette. Et ils ont aussi un mot à dire na makambo bato. Comme si bango ne bazab expert na kata communauté na biso. Sont sérieux. Mon akufi, ils a pas si pour na biso, ils a pas si pour na libota na e. Bino quand ils nous remplacer douleur aux il y a maman ne pour remplacer moi na monter ma maman na e. Vous qui leur fin na maman bato. Mais vous êtes malade ou quoi? Hein? Non, arrêtez. Vous devez arrêter avec vos bêtises là. Bino ba inspecteur à TikTok, bino ba inspecteur à réseaux sociaux, arrêtez. Vous n'êtes pas des inspecteurs, arrêtez de piétiner sur la mémoire ya moi la bateau. Beaucoup mais ça y est, un fonds de commerce na bino pour que vous salaka ba vu na ba réseaux sociaux. Ba fouta bino ba mbongo. Beaucoup mais ça y est marque fonds de commerce na bino pour vous abonner. Non, arrêtez avec ça. Il s'agit il y a mort d'homme. Motokoufi batbazana passi. Et là otokoko ça là, ils allaient to conscientiser banana biso, to se conscientiser biso moko na communauté. To za la uni, to ba ndenge na ko sala, comment est-ce que tokoko accompagner banana biso, ba nouveau arrivant en tant bazo comme awa.
Bah, aide to ko pesa bango. Comment est-ce que Tokoro Sunga Bango, ensemble, même avec l'ambassade, tout, même au niveau ambassade, l'ambassade doit s'organiser pour que les Congolais n'y soient ici à Zali. Vous avez une base de données, les Congolais ne se soient à s'enregistrer, si en cas de problème, comment intervenir. On est dans le domaine politique, l'ambassade n'a pas encore côté, mais c'est juste un fond, qui m'a brèche. Botika la police, à Salam Salanaï, a mené enquête. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a une enquête et ça a résolu, non résolu. Et ça est belé, et ça répond à la noirté, mais c'est aussi même pas la mindélé. Et ça n'a pas non résolu. Dans le but qu'il y a moins d'ambition, ça non résolu. Enquête sur Salema. Botika totika kopesa ba fausse information totika koloba makambo oyo bino kanti que non la police a yebité que non asaki na ba colocataire que ba coloc on faut ba interroger bango que la police azali capable ya ko bimisa information na moto parce que bazana ba méthode o ba ko poser ba question ba ko tout non totika na biso to comme expert na nyonso nous voulons c'est des crimes que tu bien noté. Même si nous avons mon moutoukouna, na mai le quoi bambizo mais bon éviter place on les scènes de crime peut-être bah indice les aliana quand on est boya na ko piétiner bo me trace tout tika ko tchaka ba émotion liboso tout tika ko tchaka ba émotion liboso s'il vous plaît. Et on est na posa na loba na moko malelo respect na batu nyoso baza ko sala musala malam oyo bazali ko mobiliser bandeko pour que musala enquête oyo ekete liboso mais tout tika ko pesa ka ba fausse information parce que tout ça na besoin il y a ba vu na ba voyant na ba nini ta mwana na na bon moi bon mona qui était ta mona kufi boyo tout ça qui na yé tout ça to solo la qui na yé à lobi boy arrêtez on en a marre vous nous saoulez avec ba voyance na bino ta on ça qui na bon moi bolo ba qui était pas né bola que ça biso ceux qui sont réellement bosa ba vrai voyant ou voyante bola que ça place mutaboma qui est resté azaki na nani pourquoi on a besoin le bangote pour identifier Moutongo, voilà, le quoi bien en contact donc ceux qui bossent vraiment en contact naïe. Ah oui, c'est bien Moutaboma qui est pour Moutongo place à Zali non. Mais pourquoi on a besoin de bangote? Bon peut s'appeler message à la police. Les voyants, les voyantes des fois tu vas scromo boya ko le belara bateau, ba prophétie, ba le belenga quand elle était vivante, vous étiez où? Quand elle partait, pourquoi vous ne voyez pas son assassin? Kakao, moi, un message à Pessaki Bissoboé. Bescro, les aventuriers. Voilà, c'était votre PFB, Patient Faillu le Bonheur sur PF Bonheur TV. N'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous allons revenir encore. S'il y a d'autres informations, nous serons là pour vous donner des vraies informations. Ne ratez pas, abonnez-vous dans notre chaîne et sur notre page PF Bonheur TV sur Facebook. Merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite. Na yango salaboe, lisapi oyo kaka olembolela kasani, yango nde okosabone nango, okoti na YouTube. Omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV bilengi PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendon elle est bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kade kokanaki julemo kokanaki grande sœur na yeyo wana kata PF Bonheur TV s'abonner massivement
Donc, vous s'abonnez, vous s'abonnez, belé. Bana mokili mobimba veut dire, toi, pas na Katia PF, Bonheur TV, nde makam. Monde entier, mokili mobimba batata ba mama, surtout bino bato na Canada, barobi, sene ya solonde yango yo PF, Bonheur TV, barobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa njange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa babi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Voilà, babi na PF Bonheur TV makambo ya kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere.